babeta te. Karine Leker habillé pas. Te babeta te. Bon c'est habillé. Karine Leker n'a vu dans ce les gars pas. Te. Ça remplacé pour Karine Leker. Karine Leker. Et si maté parce que Cindy Leker azalaka déjà wana. Akanga Cindy Leker akanga na maso. Mutazi poste na Karine Leker. Karine Leker ebi koyemba te mutano na mukanda te na poto et puis na sous la deuxième révélation. Tout la nani. Ba journaliste belé ba kenda na poto. Basi ya poto vraiment ba nkoa. Webini soki mwasi wana la randeti na 5 bana. Azwi na mobile wana bengisa la ki abimisi eloko la mwana. Taloka Freddy Akimbe mwasi aki déclarer eloko mwana. Merci bien bana king bana poto bana monde entier. Donc balobi toza pe tokozala kaka awa na Congo Zibula Meso TV à la reine Omba. Donc na kata Hamburg donc na ndenga solo. Donc désormais je sais que batebele ba luka biso pour pas benga hier. Janvier au mona na te tu fais la moi méditation totale si cette fois-ci tu comprends ndenge chaîne nango ndé Hamburg donc ya la reine Omba. Donc Congo Zibula Meso TV na pesika bambote pona profiter vu qu'ils est bandeli ko ya masolo na pesi bambote ya trop na Isaac Parker balobi na kati déjà Kinshasa mabele komela mai veut dire que mona ka borwana zara o rena biralata veut dire que Isaac Parker donc ouais mai pe abir ko Karina Ibanga mona ko izana ba pete wa bana pe ya bazara mvela o Karina Ibanga yo wana Ibanga yo na récupérer ba biloko na ngai na yami ya mande ma metu bande ko tinde na epe bile mais ba biloko ko bono mona ba ko Karina lata ko mona ngashi bila mo lata tanga voyage ki quand vous allez na ndeko na ndenge zalaka na récupérer nde yango mais veste nde na tikala mona moto tia kabaka na ndipo ya kabela mingi bali ba buchu mais na récupérer moi c'est pas dire na mona ka buchu ne mo ba musicien sala na ngo clip bien sûr pourquoi ya pena za donner on va pas ça makila mais va donner des sang soit donner des buchu donner des mibale je dis que on va trouver ça merci à toi ya Willy Musheni Koda Mboka balobi 00243 voilà merci beaucoup à toi AG Fouamba Fafa Longa donc pour voter donc candidat na biso AG Fouamba Fafa Longa et puis na possédé Paola Schengen qui lui à Londres Cornelia Dussi Givenchy donc Esther la madre la reine Esther la madre à l'arena la question de théâtre aussi oh formidable qui vient sur mon pote on fait dire formidable quoi non bien viens vraiment à Betty. Papa, j'ai raté l'avion. Tu as raté le décollage. Première fois, tu as raté le 7 jours de la semaine. Et puis 7 jours de la semaine. Et tu as lundi, mardi, mercredi férié, jeudi férié, vendredi férié, dimanche férié, mais tu pousses en lundi. De te éviter. Ah, quelle malchance. Si, si, par rapport à français, moi je fais les moto, toi tu fais des Mali, qui vont la haine, la paix, voilà. Fait zongela ka cop. Et ça on m'a bête na ndenge bien fait zongela cop pour moi mec les grands pas le na mboko ceux qui aiment ce musique et sur le sud. Après zongela pas big quoi vient na vraiment maïla. Donc à héritier wa la pour tout les équipes. Il y a personne qui m'a cambo, il y a ni pas ya ni sportif. Après zongela sport, après zongela on magic pas bien sûr qui tout fait ça là. Il y a peut-être la camarade ya mi ba konzambo. Leki ya ba konzambo. Mwana na ba. Mwana na ba yaza na ba nini bele on les musique mikolo. Bato baso beta musique bien na kina ngapela na oka pena musique to beta na oka mingi kilusa bina fini
biso kala tout est mis en juillet demo bon savourer Bercy oui bike eloko kokamwa bandeko na nga na kati ya Congo ve na biso vraiment de lampata bimisi album osati ata concert à 2000 francs ah yoso tako du 2000 ata ko ya 1000 francs nanya koya taka via to mobeta na ba commune taka via ko fanda ka bo ngape no sala be mission communale dana bandaki dana kitambo kasafu bubanda de to kutana ndeta tala matete po mokolo bakotsa répétition la matete ngape na yepe mission na matete ah ve za ba charge ana charge na problème c'est musique peso simbal soute ida mère du nord na kati ya Angleterre on a la plus mambo parce que va bientôt na kati ya babele asinga ke tova na mingi si na bosani pete Chandelle Batantu Mama Paradis maman na biso à Londres maman na biso Maman Chantal et Mampouya sans difficulté financière to bossa notoza appel masqué babio maman yekuna na kati et puis mikolo na analyse moko janvier na beta nabi ke bana poto bana monde entier ba sepela na marambo rena birazolo ba avec un partenaire idéologie bonana ngo tozongeli daba makambo biso simba créer internet do so la mbongo te ko benga ngate so mbongo te ko benga ngate oh ndenge boko biso tolingana biso tolingana ya Myriam ayambara biso si Nathalie Babi la Sibli bayambaka Paola Schengen ayambaka Cornelia Dussi Jivechi Grace Lumingu pe ayambaka mama dona Bercy baneko ya mikolo ko ya mala difficulté mama dona Bercy ba difficulté ayambata mususu mwa bana mwa na Sabina wana na vela so jindi kando le patron de moi c'est côté même pour finir il y a singa nanga janvier au fêter kitoko ndenge za ko ça dit que bana poto loka ba Jordan Fonseca plus que star no bien super play il y a ba play oui bien que janvier lelo na kati ya Congo mutu ta komi alali la mukio nga star yo star par rapport à quoi tu es d'abord qui dans ce pays tu représentes quoi devant la constitution les gars c'est quoi le problème en est quoi na Congo on a 24 et on a 26 provinces s'il vous plaît na 26 provinces surtout on a musiciens ni na mboko déjà beta tous les 26 provinces na année moko ko banda depuis Luambo tiko ya do banda na bébé Chandaleka ba Luambo ya kati lelo ate ozo comprendre siko sotoye oh ngai na beta ka Afrique ngai star soki pe le nani te voilà ba star te de lampato a starté Tantine Fanyo starté baba vedette boye bana te parce que na minute on ndenga ko loba bien na mokili mobimba donc na kati Afrique non de tabeto au moins na 54 pays musicien congolais ni na kotelema aloba langa ke non abetata 15 pays donc depuis musique ya Congo banda ti lelo asate oka bango tu balanga ba répétition o na betaki na Afrique du Sud na betaki na Côte d'Ivoire Cameroun asuki na oso comprendre asuki na Boro Ninyo oso comprendre loko ndeti fali ipupa abeta Côte d'Ivoire ya trop abeta ba Cameroun abeta ba Afrique du Sud vela biso pe Koffi Olomide depuis banda musique nana beta 15 pays Afrique te na ndenga mabete to chola te to lo bandeka vérité vela biso wera concert à grave asuka na via beta la na Afrique du Sud ti lelo oso comprendre et puis sotoye na ndenga langue na monde nde tozawa erba bengo musicien yango moni innocent bat ba sepelane pourquoi azoyemba na langue oyo ezali facile ya ko se communiquer avec le fan ozo na population abeti na lingala abeti na anglais akoti ko su moi swahili ozo comprendre mo so koti ko su moi français parce que boule ka que non na mokilio mobimba nde tozawa langue les plus parlées na monde c'est le mandarin ozo comprendre mandarin eza langue ba chinois bazano un quart na kati ya monde donc pour va confirmer au star donc il faut banan on faut Afrique nan o longango pourquoi est-ce que monsieur congolais ni d'habiter dans la Mongolie ate monsieur congolais ni d'habiter na Nigeria azate monsieur congolais ni d'habiter na Tunisie ate monsieur congolais ni déjà beta na Éthiopie ate Éthiopie n'est pas bah ces années là
toloba nde makambo minute oyo le présent tolobela makambo le présent ozo comprendre et puis aobeta yango na disque nini mpo bayoka nini bakoyoka nini kuku te bango na bana balangi na bango balobaka ero bango baoloba na anglais yo oyela bango te musique ya Congo bato ebele basepelaka nango mpo na son mélodie omoni mélodie na biso yalaka nde bien te babeta te te babeta te Karine Leker esimba te parce que Cindy Leker azalaka déjà wana akanga Cindy Leker akanga Karine Leker ebi koyemba te mutano na mukanda te na poto et puis na esu na deuxième révélation tulanga nini bajournaliste ebele bakenda na poto basi ya poto vraiment bankoa oyebi nini soki mwasi wana alaka ndeti na 5 bana azwi na mobali wana abengiselaki abimisi ye lokola mwana taloka Fredi Akimbe mwasi yaki odeklare lokola mwana mundele atali na bamashine alobi te oyo moya tofuta eta mosuku teka regroupement familial mwasi adeklare lokola mwana natikaka na Kinshasa ebike mundele sikoyo atali na système c'est ça le problème donc comprendre te mundele atali alobi te Fredi Akimbe nde azala par rapport vu que déjà nyakisi eza mikili ya problème te que bando futeka 70 € par semaine et par mois mpona asalela yango ata mwa massage taka basali déclaration lokola mwana ebela bajournaliste bakei kuna loin de jazz kafut Adam Suluzolo te Adam Suluzolo mwana suka nzambe vraiment avec beaucoup de respect wana vraiment ya biso ye makei mpo bana do mwana te me bana bazalaka déjà kuna bana bazalaka déjà kuna ndeti nga mpe Rena Biri mpe bana mpe bazalaka mpe déjà donc na ndenge akosakana te quoi sans complication donc makambo te eza nango temps normal quoi jazz ye akei badéclaré homosexuel pédophilie déclaration ya jazz eza pédophilie bango bakamana bavantage na mboka oyebi osala na te bapeli mpo talaka bato basalaka misano oyo ezala bamusicien bakoma na bavantage mona mosala na comprena te nzambe pourko ozotika makambo boye ezalaka te pourko otika makambo boye ezalaka te nzambe ozwi baleketu bapeli ozwi bajazz kafu bapeli ozomona tala niveau ozomona bapedofili osenti ndenge bata misala mabe oyo bakoki jamais kokota lona bakota lola ndeni mais baza na bavantage moko nayebi te ana avantage moko te mutake bato bake poto ya nzambe esunga bato bake poto ya nzambe esunga afandi azolela nzambe esunga ake poto babiso tokeba poto na basa difficulté financière osentir que okei vraiment oniati vraiment donc mikili kokomi tala lelo mona peleke wi Madame Suluzolo na poto azopema kitoko babina so dodi shungu sede alamba PDG bobo belon ya otala biso respect na PDG bébé belon bato tout bolingaka janvier wata janvier na puka to torina tembe babi mikolo tuzongeli musala ka ndenge ezalaka lelike ya Miriam ya basta bona ya Miriam ya basta bona ne yango bosolola ka ndenge bosolola ka esala sisi bana poto loka ba Hervé Mogrosso benganga sura loka ba Claire Bobula Hervé Mogrosso garçon de disque na maboko Cédric Panda swage babi na kina babi osenti mwana demande soka proti ba place bo osenti bato baoganga tala garçon moka boga tala garçon mo osenti Panda garçon plein na demande babi bon séjour na Kinshasa bango na ba exact parquet mikolo fozala star fozala na bato bautaka bapoto net biso te confirmer que oui bata poto balinga biso donc et mikolo on l'attend ce côté Givenchy Lucy na bona ni tabazara chance Isaac Parker longanga vraiment na lobaka susu vraiment moi trop te poso na kuaki misubu na moni Corneille ya dosi Givenchy ya Teme force de Jésus na puissance erno tabo na moni AG Fwamba Fafa Longa erno kuaka misubu na moni kilo ya Londres erno tala liboso na moni éloge muya ya l'original et le véritable na kata Coventry kalate garçon mwana yelo asolo na kati ya Paris via nosolo la mikolo moko taki kuna mingi de faire bien ndenge ezalaka na biso mite vie na nga Jules Kambile patron de Noisy
Sente DJ Patron Alain Milando babi soirée kitoko le 28 mars na kati ya France wana na les noisis de sec boya ebele boya petit ebele au senti et ane makamba oloba vérité musique na bino esimbite ba makamba kolukaka bato bobetaka bato ya te boke kobeta ba arranger na banani na ba kosoma banzembo ba écrivain boluka ngwa esimbite parolier bokeluka baparolier bobeta baparolier na bino bobeta baingénieur de son bobeta baesimbite ndenge mabete tootanga mpena komofe na biso ya ntoni de lampata esimbite via azalaki mpenake soki mpenza biso osantike mokili eyidi bato tu baokenda baba bana poto bato tu baosa baanalyse bana bavérité ebika vie ndenge azala na musique te malgré vie obeta te me musique inakala eyebetaka ebi musique oni ale phénomène wa mbote et puis ebeta ya concert te mais ya nzembo basele yo na babili babetaka osenti baheritier bazala bafiri baheritier na bafiri basala vie mabe azobinaka na bageste osenti vie andobina nde adobina penake phénomène ya mbote wana siko mona chimba libuloko wana zwi lokolo wana bwaki yango aselini azwi lokolo wana bwaki yango parce que yoka phénomène wa mbote wasoka azochamboya azochambo viazobina vina avec sentiment mais vetu habilité viazobina te problème lokolo kilo akezwa su malédiction ya mwana babengana ya mwana libabe nyamaka oyo kotie na orchestre tala niveau yo mwana ngo alaka kaka tala niveau ezolanda vie yango ozoyamba na bato mosusu oyeba te na balakisi oka ye yo ozwi yo oyebi place awute vie botuna biso wana elema na biso mwana ana nyamako elema na biso tebike torécupéré aozwaka bason aotala berere nyonso bosala voyage ekendaka ndekendaka osukama mpe kaka te voyage soki bainformation na berere ekokolongwaka kuna oye allez topandi mbaa moko. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour nous aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. Bye. Bye, 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 bye.